Et ça l'on dit que yon hiver costume kitoko chemise bien chaussures bien na moni chaussures na on a sepelé au côté un plateau ou la kitoko au à Paris t'as sous Paris na répété comme on mais bandimi na ba souffrir na Congo mais ba côté le ma bonza tango zonga bo ta la batwana pasta bo sa ni na batwana tozonga sika na biso tozala ce que vous en conseil moi européen ça pasteur Walesa azana problème na pasteur Denis Lesi parce que pasteur Denis Lesi akamina poto moi zonga kini ate po ba ko nyate ne aéroport biso na ndinga mukito ba nyatai ba okangai ne aéroport njili ndeko akangami musa nzema munene Denis Lesi akamina poto bino attaque corps de Christ basala nzambe ezate ke wega aluka kangamutu fali akangamutu te vérité mais bino passer Denis Lesi na passer Walesa bazan wa problème conseil ne copier ça bon prophétie tanto ba prophétie ezagani bon wana go senga penda fo na fungo la Bible fungo senga penda na fungo la Bible na bengela ki yo OK vraiment eza cop na yo wa makasi na prophétie non fungo la Bible. OK merci beaucoup na ba landinyoso oyo balandaka ndeko David Mombele émission na yo ezalaka émission Greco que les femmes se taisent donc basi bavanda kimia basi bavanda kimia merci David pesa en caméra David zana s'il te plaît basi baza kimia selon Matthieu na yo te Matthieu ya Bible na kotanga ngo mama oui ozonga na mama Aimé Koutino moi aussi ya passé Koutino ateyaka mama langi abanda oteya ba mama ebele ba bandi oteya na ba église ba sur ba terre na ba église okota on a place te nazo kotisa bango na Bible nasi na pesi deux versets ya moni introduction nanga na pesi deux versets Proverbe chapitre 22 verset 20. Imaginez-vous dans le luxe le plus absolu, au cœur de Paris. Bienvenue chez Lucky Passport, votre service de transport en van limousine avec chauffeur, champagne et snacks de qualité. Détendez-vous dans notre van limousine somptueusement aménagée où chaque détail a été pensé pour votre confort. Des sièges en cuir spacieux, un ciel étoilé raffiné, un écran TV dans une atmosphère intime et élégante. Profitez d'une sélection de champagne fin, accompagné de délicieux snacks gourmets pour un voyage inoubliable à travers la ville lumière. Que ce soit pour une soirée spéciale, une occasion professionnelle ou simplement pour vous faire plaisir lors d'une après-midi shopping, notre service VIP vous garantit une expérience exceptionnelle. Avec Lucky Passport, bénéficiez d'un chauffeur professionnel, discret et courtois pour vous conduire en toute sécurité et avec élégance. Réservez dès maintenant et laissez-vous transporter dans un monde de luxe et de raffinement. Lucky Passport offre également un service de covoiturage Paris, Bruxelles. Besoin d'un passeport congolais dans l'espace Schengen en toute légalité? Contactez Lucky Passport pour vos démarches administratives en un temps record. Lucky Passport, votre partenaire de prestige pour des moments inoubliables à Paris et vos démarches administratives. WS Prod présente une légende de la musique Congo afro, le seul et unique, Félix Ouazekwa. Après avoir enchaîné les succès mondiaux, l'artiste revient délivrer un spectacle exceptionnel, dont lui seul et son orchestre Cultura PIV ont le secret. Des classiques comme la danse Fimbo, revenu plus récemment avec son tout nouveau titre Ça c'est quoi ça? L'artiste nous promet un spectacle d'anthologie unissant toutes les générations. La billetterie est déjà ouverte. Rendez-vous le 14 décembre. Je vous invite le 14 décembre à Adidas Arena. On va faire la fête ensemble. Il y aura beaucoup de surprises.
MK Royal Studio, spécialisé dans la production audiovisuelle. Nous faisons vos clips vidéo, vos pubs télé et radio. Aussi, nous couvrons vos événements dont vous ne voudrez en perdre aucun souvenir. Anniversaire, mariage, retraite deuil et tout ce que vous voulez. MK Royal Studio, 35 Boulevard Anatole France, 93 200 Saint-Denis, plus 33 75 36 10 10 3. Et nous sommes MK Royal Service. Bonsoir, bonjour, ça dépend Herbe, mais ça n'a côté émission So Greco et ça sera présenté par David Mombele M6, Kosina Yuda, Ndekonabino, Obotala Kabiso Mingi. Lelo, nous avons un plaisir na réalisation et aux alamans na mobile comme Christ Ndongala. Christ Ndongala aux ana Simaya caméra, Manotunga aotala bisone to sa musala lelo. Alors, na ndenge ya makamu ya Nzambe avato koma weekend boyebi kezana musala Nzambe ya munene mboka na biso Emmanuel Tumba azana passage na kata Paris. Ayaki ni mission boyuka kiye bosenga kitobenge na deuxième tour. Azana biso ya kata plateau. Papa Emmanuel, bonsoir et bienvenue à plateau émission. Bonsoir, Ndeko David. Vraiment na pesio merci. Nzambe apambola pe susubino. Na bandeko no sona kusina plateau. Vraiment bozala béni. Merci beaucoup ngo ya bibiso lisusu. D'accord. Toba na prière ou bien toba na émission normale? Non, le sambo ezana makambo ebele na kosepela to banda na lo sambo. To sambeli au Seigneur Jésus-Christ to pesio sous merci ngolo to zui. Liboso na yo ngako pesa beso pe mana bomoi yako pesa bandeko ebele bazolanda biso siko pe mana bomoi pe makasi na nzoto. Vraiment, tout cause ba ingrate te rendre ba multiple action de grâce. Toujours recommander émission au du début à la fin na maboko na yo. Et ça la rien que pour l'édification, la bénédiction na ba nyonso ba kolanda biso na kombo na Yesu Christ to sambeli pe to lobi amen. Amen. Voilà. Manotunga opesa nga kamera ya témoin pour na mona makambo nazo sala. Alors prophète Monseigneur Nzambe pasteur Emmanuel Tumba. Oui, Papa David. Biso, merci. Merci mingi ningi boyambi biso. Tourata ki mission semaine où les kaki. Oui. Dans sala ki libanda na mboka ya Apôtre Paul na ki na Grèce. Tato sona na Grèce. Na kada musala. Boni musala na Nzambe batanyo so passé na poto. Eleka bien? Non, ça va. Ou bien, oyaka pona kokanga ba photo na Tour Eiffel, bien kotambola. Au mona Champs-Élysées, au kota ba magasin. Non, na yaki mission évangélique, ndenge to lobaki yango na émission Lekaki. Nazo continuer ko sala musala, mais rien n'empêche que ce qu'occasion est monani que na visiter le kola pe motu, na ko visiter. Na se cultiver quoi. Et ça va bien comme sous tout monde aka biso na Afrique to mona encore na ba image les apé péché te so na bina monango na misu nanga boye mais wana za ba loisir to yaki penza musala Nzambe soki tango ekoki to kozonga sika na biso to zalaka soki ozana conseil mo ya opesa pasteur Walesa azana problème na pasteur Denis Lesi parce que pasteur Denis Lesi akami na poto moi zonga kini ate po bako nyate ne aéroport biso na ndinga mukito babo nyatai ba okangai ne aéroport njili ndeko akangami musa nzema munene Denis Lesi akamini apoto bino attaque corps de Christ basala Nzambe ezate ke wega aluka kangamuto fali akangamuto te ferete mais bino passer Denis Lesi na passer Walesa bazan wa problème conseil ne copie ça bon. Réconciliation, nous avons appelé ce ministère de réconciliation. Baluka Kimia, le critère est clair. Luka Kimia, na motonyoso. Luka pe sanctification, ça laquelle personne ne verra le Seigneur. Baïba qu'il y a un ciel à gagner. Les appels en fait. Wana mutaye mango fait partie sinon. Luka Kimia na motonyoso non. Non, c'est un verset biblique que rechercher la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Il y a un verset biblique. Ce qui est Patrice Ayemba Yango a répété un verset. Et ça l'on dit que yoni vert kosima kitoko chemise à bien chaussures à bien na mundi chaussures na sepeli au côté un plateau ou là c'est kitoko
ozana Paris ta su Paris na répéter comme wana mais bandimi na ba souffrir na Congo mais ba kontelo ma bonza tango zonga Bota la batouana. Pas ça. Bosa ni na batouana. Bon, ozana manière nous va définir bonheur na souffrance hein. Moto muso komo na ye na miso bo moto boazo souffrazo aza malamu to tazo nyokwama. Ezana moto muso soupe oki komo na ye azo nyokwa metan so aza malamu. Donc eza ko dépendre da miso motazo monela moto. O est essentiel et ça kozala en Christ Jésus. Yangonde kozana kimia. Donc so kozana Jésus, kozana kimia. Prophétie ezani tanto ba prophétie ezagani. Bon, wane ko senga penda fo na fungo la Bible, fungo. Senga penda na fungo la Bible. Na bengela ki yo ngwana. OK, vraiment eza cop na yo. Wa makasi na prophétie. Non, fungo la Bible. OK, merci beaucoup na ba landi nyoso oyo balandaka ndeko David Mombele. Émission na ezalaka Greco. Émission Greco. Vraiment balandi nyoso na bana kolobate tika te kolo apambola bino. Amen. Apambola pe ndeko David oyo apesi biso occasion ya kozala susu liboso na bino. Motuna otuninga ndeko David eza très important. Je crois que nazalaki la fois passée na émission na yo par rapport à ba question zali ko poser biso na yebisa ko ke nazo partager souffrance mon a bino. Pourquoi? Parce que lelo batu musu bazana bololo ya ko sambela. Batu musu lelo bazu dégoût ya ko sambela. Pourquoi? Parce que il y a des faux serviteurs, il y a des faux pasteurs, il y a des faux apôtres. Oyo tali pena ke aventure na bango eleki et pesi batu dégoût lelo batu belé baza rova da ndaku. Donc bazo mona tina ressemble te. Entre autres sujets il y a prophétie ko sakola pona batu. Ba sakoli pona bato mais batu bazo mona changement te par rapport ya masakoli wana. Ti lelo batu bazo kosama. Toujours na makambo etali ba prophétie. Yango toye to avertir peuple de Dieu o nyoso bazo landa biso que ndenge nini ba koyeba prophétie ya malamu na prophétie ya mabe na nyango za un vrai prophète na nyango pa zali faux prophète. Donc toye un peu pour tomeka kotali sango na bandi nanu premièrement pour na kotali sa na bandeko boye naza na Actes des Apôtres chapitre 17 balanda biso malamu mingi. Actes des Apôtres chapitre 17 verset 11 elobi boy nazotanga na kombo de Yesu Kristo. Amen. Ces Juifs avaient des sentiments plus nobles que ceux des Thessaloniques. Ils reçurent la parole avec beaucoup d'empressement et ils examinaient chaque jour les Écritures pour voir si Saint colère disait était exact. Nabandeli. Ces Juifs avaient des sentiments plus nobles que ceux des Thessaloniques. Ils reçurent la parole avec beaucoup d'empressement. Et ils examinaient chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact. Biso tende batu bandi ko sambela. Ava biso to bando sambela ezana batu oyo ba précédent biso na kati ya makambo oyo. Ba apôtre bazalaki o Jésus-Christ atikaki. Et puis bandimi bazalaki. Sko bandimi ono zaki na modèle na bango bazali ko se comporter. Pour la zote ya bango mais pour bandima que makambo yo eza ya solo makambo est exact makambo uti pa nzambe bazalaki ko examiner ngo par rapport ya makambo ekomamaki. Donc lelo soki bato ebele bazo kosama na makambo nzambe parce que ba perdre culture wana yako examiner les Écritures te. Bien aimé dans le Seigneur, liloba mon côté kozala liloba nzambe ata iota mon côté et koki koloba mana makambo nzambe soki komama te.
makambo ya nzambe soki ekomama te esengeli kotiango pembeni c'est que ça makambo ya nzambe te na bakiseli bino deuxième verset elobi boye naza na proverbe naza na livre ya proverbe chapitre 22 verset 20 elobi boye n'ai-je pas déjà pour toi mis par écrit très bien. N'ai-je pas déjà pour toi mis par écrit des conseils et des réflexions pour t'enseigner des choses sûres, des paroles vraies, afin que tu répondes par des paroles vraies à celui qui t'envoie? C'est-à-dire, ma réflexion, des conseils, yanzambe. Et ça m'a ndoto te nzamba zo ba conseil na ye nzamba zo ba réflexion na ye atia yango na makomi. Deux versets wana ekoki ko fixer biso bien aimé dans le Seigneur tozo kosa mamingi papa David dans ngana ke nkotali sake soki lelo bato bazo kosama bato baza blessé peut-être ezali faiblesse na bango moko parce que possibilité ya koyeba ke likambo euti epa nzambe na likambo euti epa nzambe te ezali ezaka ko se comporter ndenge ba disciple ya bere bandimi ya bere ba se comporter ki bango problème na bango ezalaki te ke s'il vous plaît bien aimé d'enseigne ba mutuluko l'apôtre Paul lelo soki tolobi to tchaye na France soki tolobi to tchaye na Congo moto akomi na cheve na ena zate na biso nyonso basali ya nzambe mutu wana akenda tina 3e ciel personne akosala ba miracle Paul na lobite akoki kosala te mais personne nano akomi na niveau wana te parce que tozo croire na grâce ya nzambe mais mutu a trempe wana mutu loko l'apôtre Paul o ba benge bena apôtre ya ba incirconcis apôtre ya ba nation mais bandimi soki azoloba bazor examiner yango par rapport ya oye komama baye basoki ezali exact. Voilà expérience ya motei bane na ye na kati ya ministère grandeur na ye végétarien na ye ekoki kobangisa bino te po bo vérifier makambo azoloba ekomama to ekomama te parce que soki ekomama c'est que vous n'êtes pas Nzambe, parce que Nzambe a ba réflexion, a ba pensée, ba conseil na oyo et komama. Et sengeli ko vérifier. C'est pour dire que nazo exhorter nabino ke et sengeli malam poko samate boza na culture ya koza na maîtrise ya makomi ya kotanga makomi. Voilà ce qu'on tokei na likambo etali la prophétie. Bien aimé dans le Seigneur. Soki makomi o ezala kité des Genèse Apocalypse motomo nga koyeba te que prophétie ezalaka. Ce qui prophétie ezalaka c'est parce qu'il y a des écritures. C'est parce que ekomami ya moto yebi que prophétie ezalaka. Na balion kotali sake tozana 1 Corinthiens chapitre 12. Nde eko fixe biso. 1 Corinthiens chapitre 12. 1 Corinthiens chapitre 12 verset 10. À un autre, les dons d'opérer des miracles. Ce qui va miracle, ça va miracle, ça va vrai et ça va faux. C'est parce que ma commis est allé. Un autre, la prophétie. Et à un autre, le discernement des esprits. Le problème n'a pas été il y a la prophétie. Donc la prophétie c'est biblique. Awana tangi na 1 Corinthiens chapitre 12 verset 10 et autres les sabiso que parmi ba dons spirituels et ça na don moko bazo bengango don ya prophétie. Je crois que boyokaka prophétie ezanini prophétie d'abord c'est un don parmi les dons parce que tout ça na ba don ebelé. Exemple don il y a miracle, il y a discernement des esprits. Tout ça na don il y a diversité, il y a ba langue. Parmi ba don, tous appellent na don au babengi don il y a prophétie. Maintenant porteur. Maintenant porteur, il y a don wana nde baso bengaye un prophète. Muto azana likabo ya ko sakola nde baso benge mosakoli. Siko yona
Yona prophète. Merci. Yona prophète. Bon la différence. Nazo kende kuna papa David. C'est-à-dire on a ça dans likambotali ba don spirituel. Muto yazana don. D'ailleurs poser question à malam. Éphésiens chapitre 4. Éphésiens chapitre 4. C'est très bien, très important. Mais vraiment, nous avons pas mboulayo. Éphésiens chapitre 4, verset 11. Et le Bible, il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère. C'est très important. Question yo tourni ngai na prophète différence des anines. Différence des anines na niveau ya ba grâce. Na Éphésiens prophète ototangi, hein? Balobi, il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes au pluriel. C'est-à-dire Nzambe a établir dans son église ba apôtre, ba prophète. Pour na musala ya ministère, musala ya côté ya. C'est-à-dire il y a un prophète où il y a une grâce prophétique, où il y a une grâce ministérielle. Et que c'est ni na don. Il y a 1 Corinthiens chapitre 12. Et que c'est ni. Oyo, il y a 1 Corinthiens chapitre 12, c'est un don pour nos frères. Pour nos sœurs. Sœur, vous allez porter un don, on a babenga gaye, prophétesse. Nazu exemple, bana, il y a Philippe. Évangéliste, bango, bazalaki ba prophétesse. Ba prophétesse, c'est-à-dire, nazo sa définition, wana. Sikoyo, prophétesse, wana, na frère prophète, oyazana don. Na linga makamto solo la, to sa boy. Parce que osotea, nga na oyoka yo. Na oyoka. OK. Na linga mingeza na ba verset au lobby au tangi ya on. OK, na otanga. Na Philippe donc voilà. OK. C'est-à-dire quoi? Tozana frère, to sœur. Par le Saint-Esprit, azui likabo, yako sakola. Bazo benga ye prophète, bazo benga prophétesse. Mais en andeko, on zamba pesi ministère, bako benga ye pe prophète. Yazu ministère, ndenge moko pasteur azui ministère, ndenge moko évangéliste azui, wanezali ministère prophétique. Et que seni, na muto azana don ya prophétie. Biloko na mibale, et que seni. Yango moni confusion ezali. Confusion ezali. Soki mutu akomi komona makambo ya mutu, azoboye bateke eza don. C'est un frère. Ça n'a rien à voir avec le ministère. Yango somona lelo, batu baza ko définir don ya prophétie, bazo confondre na ministère prophétique. Yango moni batu mingi bele, basi mibale. Bazaki komona makambo ya bato, bakoma ba ministre de la parole, or na Bible eza bongote. Il y a un prophète ministre, et ça peut un frère, un prophète frère, où il y a un don, il y a prophétie, où on appelle serre à cause de la nango, parce que ministère prophétique, serre à cause de la nango, parce que la Bible est comme que je ne permets pas à la femme d'enseigner. Dans 1 Corinthiens chapitre 14, comme dans toutes les assemblées des saints, que les femmes se taisent. Bible le Bible, je ne permets pas à la femme d'enseigner. Moi si à côté yate. Non? Oui, yangwana. Dans 1 Corinthiens chapitre 14, babi comme dans toutes les églises des saints, que les femmes se taisent. Donc basi bavanda kimia. Basi bavanda kimia. Merci. David, pesa en caméra. David Zana, s'il te plaît. Basi baza kimia. Selon Matthieu nayo. Te Matthieu Bible na kotangango. Maman, oui, ozongana. Maman Aimé Koutino. Moi aussi ya passé Koutino. Ateyaka. Maman langi abanda oteya. Ba maman ebele ba banda oteya na ba église. Basi bateya na ba église. Okota on a place. Te nazo kote sa na Bible. Nasi na pesi deux versets. Il y a une introduction nanga. Na pesi deux versets. Proverbe chapitre 22. Chapitre 22 verset 20. Nzamba azwa ba conseil, azwa ba réflexion na ye, atiango na makomi. Na pesi sous verset mosusu, ba disciple ya bere, ba saki ko examiner. Makambo pour la zoloba, po bandi magasin exact fo batango na makomi. Question yo tuninga, batu bazonga na makomi. Est-ce que moi c'est à côté ya, toi à côté ya te.
Bible ko pesa biso réponse que je ne permets pas à la femme écriture sur yangwana poto ndimaki makambo bango basala n'est exact. Il faut tous on na makomé lobi que je ne permets pas à la femme d'enseigner ni de prendre de l'autorité sur l'homme. Comme dans toutes les églises de saints que les femmes se taisent. N'habite natangango? Tanga. OK. Oh awa. Ah c'est à moi. Et ça la claire na makamto solo la pour batwata abiso presque partout dans le monde. Batwase belé to. 1 Timothée chapitre 2. Il s'appelle ba nzambe donc. 1 Timothée chapitre 2. Au moins go et sengeli to adopter comportement oyo. Mon toi impressionné yote. S'il vous plaît, bien-aimé dans le Seigneur. Alors que verset 12. Je ne permets pas à la femme d'enseigner, ni de prendre de l'autorité sur l'homme, mais elle doit demeurer dans le silence. 1 Timothée, chapitre 2, verset 12. Deuxième verset. Batubaye bakana bango ango, basaka nanko, mais binonde, et c'est ce qu'on peut vérifier ka makambo oyo. 1 Corinthiens, chapitre 14, verset 34, je crois. Barbiboé. Car Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix. Na bande le verset. Car Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix. Comme dans toutes les églises des saints, que les femmes se taisent dans les assemblées. Car il n'est leur pas permis d'y parler, mais qu'elles soient soumises selon que le dit aussi la loi. On appelle ici 2 versets. Si yo ko permettre moi ça côté ya to moi ça ko courage oté ya par quel verset yango po bondima que moi si côté ya et c'est exact to c'est exact il faut qu'on vérifie on a ma commis si ko to ça la boy papa Coutinho passer na monsieur Coutinho abima liboso na yo aibi bible koleka yo likambo ezate mais moi signaté yaka likambo ezate asa libunga na lo bible nazo pesa ba verset o boni verset oyo mutu akomi yango asa mukolo ya bato ebele beécriture eza mikolo ya bato ebele bazotanga kombo na bakuti makambo oyo eza te ke mutu mo akozwa courage aya changer makambo ya nzambe parce que nzambe azotikala créateur bosko mama olangi bana oteya eza lisumu nalobi soki mutu okola Paul bazo vérifier makambo azoloba na culture nanga nazo se prébenza te ko tanga ba kombo ya bato mais na otanga par rapport na saka musala nanga yo sala musala na yo onga na ebi nazo ebisa sikoyo balandi na yo asta bazala sikoyo na courage pasa émission bien boyo moni émission bien boyo muto lingo bebisa yango te nazo bebisa te Coutinho alekio na succès alekio na kombo atonisa ba stade oza eloko te des fois passer Coutinho likambo te comment yo ko boya ke moi sina ko te ya nga na boyite na lobi moi signonso oya te yaka to ya na ye na makomi na pesi 2 versets. Je ne permets pas à la femme d'enseigner oboyango to longolango comme dans toutes les églises de saints que les femmes se taisent to longolango pour nandeko kinganya te yaka pour nandeko kinganya te yaka pour nandeko kinganya te yaka non Bible et comment mina ba congolais te Bible ezali inspiration ya créateur atie na kati ya basali na ye nde comment ou bien to longo la Bible osomona natanga verset moko okomona écriture le Bible na verset 37 toujours dans 1 Corinthiens chapitre 14 si quelqu'un croit être prophète si quelqu'un croit être prophète ou inspiré, qu'il reconnaisse que ce que je vous ai écrit est un commandement du Seigneur. Et si quelqu'un l'ignore, qu'il l'ignore. Ce qui bandeko, bolandinga malam. Na bandeli verset. Albiboy. Si quelqu'un croit être prophète ou inspiré, qu'il reconnaisse
que ce que je vous ai écrit, c'est un commandement du Seigneur. Et si quelqu'un l'ignore, qu'il l'ignore. Donc, ceux qui m'ont ignoré, ne makambo, a ignoré. Mais ceux qui m'ont dit magaza prophète, a tindami panzambe, to aza inspiré, à reconnaître que makambo Paul a commis, c'est un commandement du Seigneur. C'est-à-dire, Paul a longoli makambo, et ça makambo na été. Makambo y a commis, et ça commandement du Seigneur. Ministère no ezali ya bassin. Pardon? Ministère na. Non, tozaka na ministère moko, c'est le ministère de la parole. Ezali wana pour na perfectionnement. Ezali wana pour na édification ya corps ya Christ. Wana le sous problème ezali erreur ndeko David. Au ministère il y a délivrance. Au ministère il y a combat. Au ministère il y a délivrance à sorcier. Non, dans la Bible tozaka na ministère il y a parole. Yangwana peka ministère il y a réconciliation. Bon pourquoi bataka saint na ministère na. Yango kasinga na yena plateau dans les lots. Pour na kota lisake. Oza sainté. Non. Oui, parce que eza makamtolobaki la fois passée, un saint, et ça moutoise allait sanctifié par la parole. C'est tout. Et ça, un mis à part. Saint wana, l'ité est allé wana pour nous zoyer, qu'on perfectionner. Papa David, na kende na makamotali prophétie. Kende. Mais avant na kende nango, na lingi na tche loko moko pour na bige mitune koya. 1 Corinthiens chapitre 1. Motuna yine koya. Parce que ça va débat aussi au sala. Osomona. Motune koya o Paul Nenani. Motune koya alobela kinde ba Corinthien parce que des autres dans une église à Corinthe. Mituna bango batuna kayangwana. Nanga tuna opé. Yoka sikoyo. Réponse nango ezala bande ko nango bosko landanga. Na yebi ke mitune yaka yangwana. Mitune yaka boy. Réponse nango ango. Paul appelé à être apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu. Et les frères Sostème, à l'église de Dieu qui est à Corinthe, c'est-à-dire Paul n'aime pas comme épître oyo, il y a pas Corinthien, à se présenter nam, yende kolobuku, azo comme la scoba nanabi, à l'église de Dieu qui est à Corinthe, à ces virgule, à combien l'église à Corinthe était, à ceux qui ont été sanctifiés en Jésus-Christ, appelés à être saints, bango pe akomeli bango, à tous ceux qui invoquent en quelque lieu que ce soit le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, le Seigneur et le nôtre. C'est que Moukande Zali pour l'église à Corinthe, Moukande Zali pour Naba O Nyonso Bazali sanctifié, avec Zasu Makambuga à Corinthe, c'était Moukanda O Zali pour Nabato Nyonso Bazali ko invoquer dans quelques lieux où Bazali ko invoquer le nom du Seigneur Makamboyo et Talibango. C'est que la lettre ezali ko concerner kaka église ya Corinthe te. Na qu'est-ce qu'on a likambo etali prophétie. Ba koya pesu na motuna. Oh, balobaki ke na tango asuka bana basi pe bakosakola. Yango, il faut faire très attention. Prophétie ya Joël que dans les derniers temps vos vieillards vos bana na bino abasi bakosakola. Kosakoloana c'est le don, eza côté yate, c'est le don de la prophétie. Et que c'est na ministère prophétique. Oyo tozo minga kolobela awa. Maintenant to kende rapidement peut-être ba minute so kende par rapport ya sujet otoyelaki. Sujet toyelaki eza boy. Na si natali si déjà que don ya prophétie ezali. Na 1 Corinthiens chapitre 12. Siko ndenge nini? Bon, d'abord, prophétie et zanini. C'est très important. Prophétie et zanini. 1 Corinthiens, chapitre 14, verset 24. Mais si tout prophétise et qu'il survienne quelques non-croyants et un homme du peuple, il est convaincu par tous, il est jugé par tous. Les secrets de son cœur sont dévoilés, de telle sorte que tomba sur sa face, il adorera Dieu et publiera que Dieu est réellement au milieu de vous. C'est quoi la prophétie? La prophétie, c'est un don. Oh, ils ont une capacité surnaturelle, il y a qu'à dévoiler secret. Oh, ils ont na motema yamotu. C'est ça la prophétie.
Voilà, nous avons déjà ça par rapport aux écritures. Ce qui déjà ça na likambo. Oyo, et si yebani, et te moutoye ko bimisango ke na sakoli. C'est déjà les mensonges. Parce que prophétie, et ça que Ndeko David, asana likamboune na motema. Ayebisi motute. Mais les dons, l'esprit, parce que ça makamba, yanzo tote. D'ailleurs, c'est bien. Parce que Jésus-Christ, avec ça qui Pierre Abi, osa Pierre. C'est sur cette pierre que j'ai bâtiré mon église. Pourquoi le bine bongo? Parce que Pierre Abaki osa les fils. Abi, Pierre, ce n'est pas la chair et le sang n'est révélé. C'est que l'ingotale sagé, la chair et le sang est révélé, esprit paix est révélé. Tout ça, c'est qu'on a deux sortes de révélation, deux sortes de prophétie. Tout ça, la prophétie, il y a Moussouni, na makila. Tout ça, la prophétie, il y a esprit. Entre masakoli na mibale, wapi lisakoli ya malamu, ezali lisakoli, o ezali ko pesa bana esprit. Et qu'on dévoile secret ya motema ya motu, et bimisi yango. Tant que nous soit comparé, makambo ezana motema na ye, na o basakoli liye, ndandimi ke, certainement, Nzambe azabisika oyo. Osomona, pourquoi? Parce que Doana, c'est une portion divine dans l'homme, ndezali ko sala pona ko révéler secret ya motema ya moto. Si ko prophétie wana, ezo pesama po sala nini, bien aimé dans le Seigneur. 1 Corinthiens, chapitre 14. Nazongi na verset 3. Et le Bible, celui qui prophétise au contraire parle aux hommes, les défie, les exhorte, les console. Vraie prophétie, d'abord, ils ont révélé secret à motema à moto. Et puis, tangweye, eko lobela bateau, eko édifier bango, eko exhorter bango, pe eko consoler. Na simbi, na ba point o na numisato, na simbi ni kambotali l'édification. Na linga les kotonga. Likabo e uti panzambe e kotonga bato. L'édification est que déjà n'a ko divisé. Cher bien-aimé, prophétie e uti panzambe e koki ko diviser batouté. Que prophétie e kaboli foyer. Prophétie e kaboli bana na batata na bango. Prophétie ezalaka bongo te. Prophétie d'abord, c'est pour l'édification. Sengeli et tonga. Et puis Sengeli est consolé et Sengeli est exhorté. Mais combien biso na Afrique kuna bana ya bato belé bazana nzela à cause ya prophétie. Ça ce n'est pas la prophétie. Voilà, Babylone connaît Sengeli ko vérifier ngona makomi, cher bien-aimé. Ce qui m'a commis aux alakate, baton nyos baso prophétiser à lokuta wana, bangai baye bateke prophétie zalaka. Baye bi ango po lilo banzambe zali. Mais baso sale lango penza ndenge zate. Prophétie déjà, tango kaboli bato, ça ce n'est pas la prophétie. Parce que prophétie zali pour l'édification. Ezali on appelle pour consoler, ezali on appelle pour exhorter. Yango onde lilo banzambe. Mais bon remarquer les lots, bozana boza blessé par rapport à la prophétie. Prophétie na place consoler yo, mais prophétie briser motema na yo. Prophétie e kaboli libala na yo. Ça ce n'est pas la prophétie. Yango moni babilo kona sali ko vérifier ngo na lumière ya ba écriture. Ça fait mal. Tala na ngina tali sabino eloko moko leka na Bible. Bon ça la culture, ya ko comprendre les écritures. Bon ça la culture, ya ko tanga des écritures. Jean-Baptiste Tangwa botami. Papa naye Zacharie azaki miwe azaki kolobate. Baye kotuna Elisabeth waza mama Jean-Baptiste. Kombo ya mwana nani? Elisabeth a réussi bango kombo ya mwana Jean. Batali babi non. Na ba parenté na biso. Nan totika komona kombo ya mwana Jean te. Siko c'est que ba douter na makambo Élysée et nani Elisabeth albi ba douter. Pour bandi magé, combo ya moi neza Jean, et sengeli ba ko vérifier et pas Zacharie. Maintenant Zacharie azolobate. Zacharie a reçoit tablette. Pour appeler ça bango combo mwana. A combo mwana nani Jean. C'est le niko ba ke makambo yo Elisabeth a lobby. Na makambo Jean a commis et kokani. Et linko loba nini? Makambo batu bakoloba au nom
de Jésus na kombo nzambe esengeli ekokana na makomi soki ezokokana na makomi te bo rejeter yango boza na posa te ke bokanga misu bien aimé dans le Seigneur bozokosama ezosala biso pasi boyoka ta cri ya sentinelle boyoka cri ya sentinelle na eko crier et puis bazotekela bino yango na prix d'argent les dons de Dieu batekaka yango te na bité soki bozo comprendre souci pastoral oyo na yeli nango bino na plateau ya ndeko David vraiment kola pambola yo na occasion opesi biso boyoka cri ya sentinelle bazokosa bino nazwi exemple na Bible toza na mutu moko Joseph bandeko ne ba en Égypte bayebaki ete mais yebaki bandeko na ye mais ayebisi intendant na ye tshela bango ba bleu mais bandeko ne bayeki na likanisi ya kosomba bleu pe bapesi bambongo mais Joseph atali bango alobi pesa bango ba bleu so pe bambongo na bango pesa bango bakende baki bakomi na nzela bafungola boye mutu na mutu amoni bleu mais amoni pe mbongo na ye amoni bleu elingi kolobani elingi kolobaki Joseph apesaki bango bleu gratuitement bakoki kosomba bleu pa frère na bango te pourquoi parce que Joseph soka tombwamaki po a interpréter qui songe ya pharaon ya ngonde tomboli c'est parce que ça qui na facilité wana c'est parce que ça qui na likabo ya ko expliquer bandoto likabo wana azwa kyanga ska somba kyango pa nzambe po aya kotekela ngo bato les dons de Dieu bateka kangote tozu ya ofele tokopesa ya ofele na prophétiser pour na yo pesa mbongo non bien aimé beaucoup komati na niveau wana te voilà pourquoi naye ko la musabino pour boye ba ke likambo euti pa nzambe to euti pa nzambe te boza na culture ya kotanga makomi ya ko vérifier ya ka makambo na nyonso na makomi eza vrai to eza vrai te maintenant comment bazwaka prophétie OK très important comment bazwaka prophétie Naza na Nombre chapitre 12 en tout cas bandeko nos bokozwa libaku malama kolanda oyo ya kolanda émission bokomaka ekosunga bino makasi Nombre chapitre 12 Nombre chapitre 12 oui chapitre 12 verset 6 il dit écoutez bien mes paroles. Lorsqu'il y aura parmi vous un prophète, c'est dans une vision que moi, l'Éternel, je me révélerai à lui. C'est dans un songe que je lui parlerai. Pas de façon, il n'y a pas comme ça, grave. Nani mosakoli ozanzambe apesiye likabo apesiye don. Si on nzamba bana ko utiliser ndenge nini? Écriture ça clair. Nzamba bakobanda komi monisa mepa na ye na vision pe na songe za ndoto. Ça dit soka lali abanda komona makambo na si apongi. Yango nde bazobenga songe. Ya mibale abanda mona ba vision. Vision ezali ko nécessité te ke muto alala. Donc à cause de la fungoli misubu azomona tableau ya image ya vie ya mutu moko ezobima. Ndetango akoloba yango ne babengi prophétie. Siko tango azoloba yango ezalinde po édifier, ezalinde po consoler, ezalinde po exhorter, ezalite po diviser, ezalite ke po blesser. Ce qui est blessé et divisé et où tu es pas nzambe te. Mutu muso rotuna nga motuna boso bakangi mutundoki. Ou bien bamoni mutu azaka magicien balingi ba révéler. Oui, nzambe na kati ya liloba na ye apesi sagesse. Na kopesa exemple soki na moni ke likamboyo na kolobango ekopanza. Mais toza na koki ko prophétiser na esprit mais l'intelligence nanga ekoza la stérilité. Jésus atambola ki na ba disciple na ye mais moko ya ba disciple na zaki sorcier. Oui bien on papa David non. Que parmi les 12 moko azaki sorcier. C'est Judas. Bible et le Bible dit que l'un de vous c'est un démon. Donc démon homme c'est un sorcier. Mais Jésus a dit que la kolobangote.
batamboli parce que Jésus a dit que ceux qui na lobby l'un de vous c'est un démon asukiwana asaki pe na capacité lo ba que Judas yondo za démon amoni que soit lobby Judas ça démon et ko sa haine et ko sa division entre Pierre na Judas matiki yango c'est ça la sagesse et ça modèle oyo Christ apesa kibiso mais boanya wana lelo bato bazana ngote papa David muko mususu zuwa nzambe asunga bino bosuka na potote bobeta rapé tour na Afrique oye pe salim émission année prochaine ozana na Kinshasa amen tambola na ba orphelinat okuta ba conséquences ngana zana sœur mon quoi que dans une église na Kinshasa ça qui boiteuse ba botola ebeki soit disant que à vivre miracle à tamboli ba zui beki ba tche l'église moi na fille ou fillette wana zonga na ndako ça 17 ans azonga na ndako boye azotambolete lokole sala ka passe soni moya ko ngene ko soit pe beki ezate babilo konezo sala ba des faux miracles yango biso to isko ko réveiller bato bande ko ngai bolamu naza ndeko na bino nasa spécialité na moi boyebi muke on nzamba pesi biso yango to eto sunga bino bolamuka soki bozo mikosama c'est parce que bozo na culture ya ko vérifier makambo na ma comité vrai prophétie ezali fausse prophétie pe ezali ndenge nini bayebaka oye uti epa nzambe nazwi lisusu écriture to cité wana ok na mon père recueilli parce que likambo etali prophétie nazo pesa ndenge nini bazwa kango c'est par la vision pe par les songes est-ce que yomoko ozwa pe yango ou pas prophétie en tout cas ngana za prophète té je suis pasteur mais loko la frère moi na nzambe po pasteur akolongwa frère té tout ça la kana no frère si mande nzamba bengi yo obanda ko servir comme son serviteur ngaka tsa uza prophète parce que omona ba makambo et o ba bundisanga non malheureusement naza prophète était mais et comme akapé rarement lokola naza pe frère nzamba la kisarabiso makambo susu Deutéronome chapitre 18 Deutéronome chapitre 18 et le biboé mais le prophète qui aura l'audace de dire à mon nom une parole que je ne lui aurais point commandé de dire ou qui parlera au nom d'autres dieux, ce prophète-là sera puni de mort. Peut-être, Talanzambe, peut-être diras-tu dans ton cœur, comment connaîtrons-nous la parole que l'Éternel n'aura point dite? Peut répondre dans verset 20, quand ce que dira le prophète n'aura pas lié et n'arrivera pas, ce sera une parole que l'Éternel n'aura point dite. C'est par audace que le prophète l'aura dite. N'ayez pas peur de lui. Papa David. Donc, ce qui m'a sakoli a sakoli. Moutakoki ko sakola par audace. Si ko nzamba lobi, ndenge boko yeba ke muto a sakoli par audace. Abi makambo akoloba. Pobondi mage eza uti epa nangate makambo ngokokisa mate. Donc, so moni mo sakoli a sakoli. Et te makambo ngo kokisa mite bozana boza desi ba pesa bino na ba ane na ba mois na ba jour pe makambo ngo kokisa mate mais mosakola lokuta siko ndeko moko boye asambelaka awa na poto passer na wa lobi na bondeli pona yo ozoke no samba tel jour aki ko samba boye ba nyasi régi azu mukanda c'est ça et là on zoloba c'est qui a prophétisé par audace. D'ailleurs, on a comme on a dernièrement nanini awa nakan ngaza iko seka o léopard a kopola boye la ngaso ki boye léopard a kenil o léopard a kosala boye léopard a gagné ti a commis demi-finale mais ma prophète là se sont découragés hein? Ça dit poyeba
Par exemple, monsieur yo moko za onoza nango yebi. Batu basakola même pour na mboka wana. Même pour na élection yebi. Même pour na ex. Même pour na est yebi. Même pour na Covid. Est-ce que vous avez basakola pour na Covid? Mais pourquoi et oui, kasi yango te na zotanga te. Omoni ke makamuno so ça na makomi. Soka batu bazu na mango kiliti ya kutanga makomi. Bakoko sabino te. Bazo ko sabino bozo tomber na babiloko wana. C'est parce que bozana bozana culture te. Pardon, natangango, papa, pardon. Mais les prophètes qui aura l'audace, yokanan papa David, de dire à mon nom une parole que je ne lui aurais point commandé de dire, ou qui parlera au nom d'autres dieux, ce prophète-là sera puni de mort. Prophète, au sakoli et kokisamite, eza lokuta, au kosibatu, punition na yo, pour bango bazo kanisage, soki ndenge nini. Boko échappé na justice ya mokili me ya Nzambe, mutako ako échappé na ngwazate, tribunal na Nzambe okoleka. Pini donc okozala condamné, puni de mort. Pourquoi posa lokuta? Nzamba rebiso lobate me yo lobi. Ce qu'on prend Nzamba soukisa yo keza yete. Abi peut-être dira-t-il dans ton cœur, comment connaîtrons-nous la parole que l'Éternel n'aura point dite? Yahweh soit répondre, Abi, que ce que dira le prophète n'aura pas lié et n'arrivera pas. Ce sera une parole que l'Éternel n'aura point dite. C'est par audace que le prophète n'aura dite. N'ayez pas peur de lui. Babi bobanga yete. Ata yebana. Ata banda kala. Babi bobanga yete. Punition na yepe ezali a la puni de mort. Merci. Et c'est là qu'il y a na matina ngomba na sambeli pona Covid. Covid esili. Deuxième vague, troisième vague, quatrième vague. Et quand tu as bongo te, prophète andengwana, soka so banga Nzambe, et sengeli repentance et talama. Soki repentance et salamité tala Nzamba za moninga mutute. C'est un Dieu créateur. Asa juge. A exerçara la miséricorde te. Asa pe Nzambe akanda. Basakoli wana bakozala pini de mort. Ato zotambola lelo, zotambola na ba amer, zotambola na ba jaguar. Mais oui, parce que le col webisa qui batoke Nzambe muto alobelinga. Likamon tant que Samite Nzamba lingina no a démontré que makambo lobia ne uti pa na yete. Et puis binot boyoka ki prophète wana, bo comprendre déjà que le col ko Samite et uti pa Nzambe te. Papa David, pardon. Ce qui n'a pas clôturé dans la verset Asuka. C'est ça. Pardon Penza, pardon. Deuxième élément c'est très important. 1 Corinthiens et pardon Deutéronome toujours chapitre 13. Kuna sko ba lobi boy. Si s'élève au milieu de toi un prophète ou un songeur qui t'annonce un signe ou un prodige et qui est accomplissement du signe ou du prodige dont il t'a parlé en disant allons près d'autres dieux, des dieux que tu ne connais pas et servons-les, tu n'écouteras pas les paroles de ces prophètes ou de ces songeurs. Car c'est l'Éternel votre Dieu qui vous a mis à l'épreuve pour savoir si vous aimez l'Éternel votre Dieu et tout votre cœur et de tout votre âme. Dans Deutéronome chapitre 18 ototangaki, soki mutasakoli ekokisamite, c'est un faux prophète. Prophétie waneza lokuta. Alors ce qu'on a Deutéronome 13 à l'obiboe. A sakoli mais koki samipe mais ça faux prophétie et ça prophétie à l'okuta na de so la ninga na Deutéronome 18 soke koki samite et uti pa Nzambe te prophète on a prophétisé avec audace mais na Deutéronome 13 à lobi hein papa David pe e koki sami mais amemi bino et pas Nzambe mususu Nzambe oyo yebite a prophétiser na ye ekokisami mais même pas Nzambe oyo yebite oyo wana pe e uti pa Nzambe te za prophétie à lokuta na zo exemple na nyangwa za Nzambe oyo yebi et c'est clair au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu c'est que la parole c'est Dieu lui-même
C'est que ce qui moto asakoli asakoli ate kokisami tala sikoyo nzambeni na memiyo lite ya nini ya kote ya est-ce qu'à côté yo nzamba solo ce que déjà moto asakoli et comme que bakomi ko pakolo mafuta oh bakomi pakolo mungwa osona na biloko wana bakomi ko tongola yo. Ça c'est un faux Dieu. Pourquoi? Et ça faux Dieu parce que parole est ça le kuta na Bible oso mona délivrance ni batongo la montre écriture ça clair na nini na Colossiens alobi boye nyonso boko sala en parole et en œuvre bo sala yango au nom de Jésus-Christ. Voici les signes et les miracles qui accompagneront ceux qui auront crié à mon nom. Ils chasseront les démons à mon nom. Tout ce que vous demanderez à mon nom, je le ferai. Et ça, les kamama foutate. Et ça, les kamama mungwate. Et ça, les kamute que on va noter que la batanga wisi. O tiena ba pétrole, o zwa mulangyo, yango délivrance. Et ça, les kamama mouchoirte. Ce qu'on déjà basakoli ponayo. Makamonge kokisami, meta l'adoration ni ozo sala. Et ce ozo sala l'adoration, il y a vrai Dieu. Mutuwana apakola katuba mafuta. Mutuwana ateke la batuba mungwa. Bien aimé dans le Seigneur, la prière, la délivrance, tout c'est au nom de Jésus. Et ça la kombo mokote et pesa melibiso kolika kombo a Jésus. Le nom de Jésus est placé au-dessus de tous les noms. Oyo mabolongo nyonso esengele gumbama liboso ya kombo wana. Na yaki pour na réveiller bino. Boza na culture yako tanga makomi mutako kosa binote. Prophétie soke kokisami te et uti panzambe te. Prophète wana akuzala pini de mort. Siko pour monsieur Silnangwa natunaka mutuna moko rapidement na mutunanga. Prophète Konde Liloba. Oya Liloba, prophète Konde papa na biso. Avant musicien abeta stade, musicien mokili fois que mona e po stade tonda batu ba ebele. Prophète en église à Liloba, bapesaka mai. Bapesa bafuta, bapesa biloko nyonso. Ndenge ofandi boy, o traité prophète Konde en tant que prophète à Lukuta, oyo zote ya siko ya Liloba, église à Liloba, ils a partout. Na Angola, partout. L'ité y a un miroir. Quand on présente à Kango, ils ont moto à se présenter, à mon défaut naïe. Je crois que nous sommes na présenté nos miroirs, hein, na présenté nos miroirs, les écritures, na lobby boy. La prière, la délivrance, c'est au nom de Jésus. Et loko nous salami libanda Jésus. Et c'est loko lokuta. Na moto azo salango. Na eloko yango moko et c'est loko lokuta. Moi je crois que motu nzamba pesa que pouvoir ya ko dominer likolo ya nyonso. O nzete, o citron, o nyonso moto ko dominer likolo nango. O ya ko ki ko protéger face à la supérieure na yo. Oya zaka supérieur ya mutu ezaka nzambe. Écriture est clair, ce qui nzamba batelité, oya ko batela, akobatela ya pamba. Merci papa. Notre protection c'est Dieu. Voilà, merci na bino botali biso presque mingi, merci na Chris Ndongala oya zana réalisation tolobaka boy. Pasteur Emmanuel Tumba azana biso na kati ya Paris na zongité. Akoya lisuni mission prochaine. Maté ya monsieur Osala. Kimia na mabota na bino.